Bonjour téléspectateurs, bonjour fans surtout à Bidor TV. Chaque nabino asika ya wane ne ebisa kibino que toza lelo mukolo munene oyo tozo koya ko rendre hommage na ndeko na biso Solange Minodo o atiki biso azozonga lelo epa ya Nzambe ndenge Bible loba touta na mabele tokozonga kaka na mabele. Nde toyebisaki bino kaka sikoyo toza na moment oyo ya germe de fleurs bato bazokende otika bafleur nde omoni sikoyo groupe par groupe nde ezokende kotika bagerme de fleurs na bango bazorendre hommage na ndeko na biso Solange Minodo nde bozomona bato batondi ebele boye eza baventure te eza makambo oyo bino boyokaki bino moko bana poto bozomona deja ebele bato batondi eza feti te nde nayebisaki bino baye kotika sikoyo bafleur parce que tokomi presque à la fin po tokende kotika na cimetière Yankinkole voilà ndenge toza awa biso nyonso tu ba artiste famille et connaissance ba minaye bango nyonso tu bazali awa toza na moment ya kokende kotika ba fleur. Merci d'être là. De Best, président de Best, Tozo Selayo. Il y a toujours nos gars. Ça c'est bien. Et puis, policier naye moro kilongi wa kokana. Baba Kosa. Voilà, tout le monde est là. Le quorum est atteint. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le dépôt de germes de fleurs est fini. Nous allons demander votre attention pour écouter le mot de la coordination des obsèques en vue des hommages à Solange Ngolomingi Minodo, artiste international de nationalité et d'origine congolaise, qui a fait la fierté du Congo, elle a fait la fierté d'Afrique tout entière. Nous célébrons, nous avions célébré ce soir non seulement sa disparition, mais nous avions célébré sa vie parce qu'elle n'a pas vécu en vain. Elle a été utile à la nation congolaise, elle a été utile à l'art congolais. C'est pourquoi nous étions unis comme un seul homme, comme une seule femme. Merci, merci, merci mon frère, collègue Rob Bodo Premium. Nyonso bakoleki na biso ya awa na oyo bauti Mbanzangungu Gazangulu, merci mingi pona oyo biso nyonso tosali totiki misala na biso pendant plus ou moins 3 semaines pona kobongisa toujours matanga ya ndeko na biso Minodo. Tolingi ati mpe tolakisa ke artistes et comédiens tozali organisé yangwana tozako yebisa bino ke ndeko na biso Minodo oyo atiki biso azalaki kosokupe na bamatanga lokola boye to bafeti ye nde azalaki au four et au moulin mpona kodirige protocole oyo bozalaki koadmire na bafeti na biso mpe na bamatanga na biso. Malheureusement Nzambe a décidé autrement yangwana bien que ça lui soit pas mingi mais le bon les volonté en Nzambe tondemi yango mais boyeba que vie de oyo Minodo atiki na monde na biso
mutu remplacer yango azalité. Na côté artistique, azalaki artiste comédienne, peu danseuse, na ballet national, na groupe Salongo. Très remarqué. Donc c'est encore un vide oyo et que c'est difficile pour nous remplacer. Ndenge tozali awa ba représenter ba groupe awa. Toza na ndenge mususu ya kolakisa bino mawa na bisote. Soki totelemi awa ezali pona kolakisa bino que tozalaki na bomoko pona ko préparer matanga ya ndeko na biso mindondo. Tokanisi que pona lelo yo tokopesa bino merci mingi na ndenge boye kokabula mawa na biso. Merci mingi na famille ya mindondo ndenge tozalaki kobongisa yango pour que tokoma na ngonga oyo parce que ndenge balobaka mieux vaut la fin que le début. Depuis ezalaki pasi mais tala suka nango ndenge tozosilisa soki ezala kutu feti tolingi toloba en beauté mais enfin tozosilisa yango malamu. Presse nakanisi bokosala misala na bino malamu songi ezala te po efutaka nango te. Bozala na esprit ya kokende liboso na positif mais soki botie yango na kote songi eza na makutu na tina te kaka bato songi nde bakolinga kolandaka bino mais bato mitu esalaka ntango bakotala bolongola wana di wana eza ya bana mike bolongola wana oyo nde là on réfléchit. Donc tozala nde na ligne wana po toconstruire mboka na biso na ndenge ya malamu. Alors tozo remercier bato oyo basalisaki biso ezala la première dame Maman Denise Maman oyo ya kala ndenge tolobaka na France po nazoluka moya lingala oyo bolobaka honoraire malingala soki bolobaka nini mais tolobaka ya kala première dame ya kala Maman Chature, Maman honorable Ariette Wambo Mama Biomba oyo latisi ministre ya sport oyo apesaki biso esika oyo papa Lisanga Bonganga, merci mingi. Alors et puis honorable Koko Nyangi, voilà bakombongo izo sala ndugu alors izo kobunga merci pe pona ngai moko bobeta na maboko pona ngai moko heureusement tobosa ni kombote. Alors tozo silisa na hymne na biso oyo esangisaka biso oyo epesaka biso nguya tozala na bomoko DJ biso nyonso. Allons-y, hymne ya RTPC, tous les artistes debout. Tous les artistes debout.
tokomi bongo na suka ya makambo nyonso nde balobaka tout est bien qui finit bien tokomi na suka oyo toki totombola corps tozokende nango na métropole oui tozokende métropole tozokende kuna nde esika bakokende otika ye e tokozala wana biso nyonso tozokende biso nyonso bokomona ndenge baokunda mama na biso Solange Mindondo bokomona ngo na baimage bana poto Bidor TV nayesayi bino ke chaleur akosaka te babino makambo ya solo bokomona na baimage bokomona yango. Merci beaucoup. Solange, Kinshasa, t'es reconnaissant. Lemba t'applaudit. Lemba qui t'a bercé. Lemba qui t'a formé. Lemba qui t'a accueilli. Lemba te rend hommage. Kinshasa t'honore aujourd'hui. Le Congo t'honore. Le Congo t'honore. Bravo Mindondo. Bravo l'artiste. L'interprète de Makukina yo mosantu como mana sanjola ya e malolengo lingyo